My night. Topesa merci na tata Mokeli pambate asili kobenga umboka yaye moko ya ba pionnier ya indépendance na kombo ya Papa Engulu Bangapongo Lokanga oyo azali pionnier de l'indépendance bandeko oyo babundela biso uta 1960 kino lelo na mboka na biso balonga mindele vraiment Papa Engulu asili kotika biso mokolo ya le 4 février 2023 oyo suite à une courte maladie. Mes condoléances na famille na Mobimba pe na ba congolais nyonso tout allez belé ne bon mesano bolandaka magazine Loba Bosolo na Donja télévision vous allez kolanda biso na Canal Kin télévision et aussi na BRT télévision to bosani pété officiel wapiesika vous allez kolanda biso na YouTube lelo masolo to kobeta ezali mingi matali ba ndeko oyo ba bundela mboka ya République démocratique du Congo bandeko oyo ba longa indépendance ba longa mondele kino lelo biso tozali na liberté tozali na démocratie kasi pona kobeta masolo oyo tokozali bongo libosa ba plateau awa tozali na ndeko moko aye vraiment to solo la mingi matali bandeko oyo babundela République démocratique du Congo mbote ndeko na ngai tozali na esengo koyamba yo na magazine Loba Bosolo spécialement en hommage ya Kondo Engulu Bangapongo azali pionnier indépendance asili kotika biso na mokolo ya le 4 février oyo ya année oyo kasi masolo to kobeta lelo ezali bongo ya ba pionnier indépendance ba oyo babundela mboka République démocratique du Congo yo zali moko ya ba petit fils ya ba pionnier indépendance kasi na kosenga na yo o se présenter libosa ba téléspectateurs pour ba yeba yo ozali nani et puis nini ozali nango souci na tondio botondi mingi ndeko mopanzi sango na libako malamu opesi ngai ya ko leka liboso ya etando ike pona ko loba natali ba pionnier ya indépendance mais yambo vraiment na mi présenter na ko présenter non ba condoléances na ngai na famille ya Kondo Papa Engulu oyo azali pona nga koko pambate bazali batoyo ba compagnon de lutte ya koko nanga Jason Sendwe bato ba bundi mingi pona mboko oyo po ezala ndenge ezalelo et tous bon somi vraiment à la famille biologique de Papa Engulu je présente toutes mes condoléances et que vraiment tout se passe dans l'harmonie et que Dieu tout-puissant, le Seigneur de gloire, puisse consoler la famille. Donc, Sponangai, ndeko journaliste, Nazali Wabino, Joël Sendwe, petit-fils, il y a Jason Sendwe, Oyo, Azali Moko, il y a pionnier pe indépendance, Oya Bundadi pe Mingi, à Koufa même Natina, il y a cause, il y a Mboka Nabiso. Yo Zali petit-fils, et Jason Sendwe, Bandeko Belé, Biso ba Congolais, Toyo Kakaka, na image Oyo, Kondo Mobutu, Atikela Biso, na veni Sendwe mais tu éviter Jason Sendwe azaki na donc au cours de l'émission to koyeba vérité nazali ko rappeler na bandeko bazali ko landa biso to yambi bongo ndeko Joël Sendwe o azali petit fils ya Jason Sendwe pionnier indépendance azali bongo moko ya bato oyo asali ouvrage pona koko na ye Jason Sendwe kasi motuna ezali ozali auteur ya livre intitulé plaidoyer héros méconnu. Pourquoi titre oyo et motivation na yo et utaki wapi pona ko yeba na ko sala livre oyo ya motuya ah na pese boton de mingi ndeko journaliste likanise utaki penza na tango natali ba papa wana makamba sale ya minene na mboka oyo ya biso ndenge ba bundi po toza bonsomi mais niveau oyo mokili mboka na biso et ils ont reconnaître Bangote, Nami Lobaki, Nabandana nous, comme on dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Nabandana nous, na Kobandana, oh, na Ebi Malamu, Eza Jason Sendwe. Pour la monaki, même ce que Touni Batou, Jason Sendwe, Eza Nan Baobano, Toyebika boulevard Sendwe. Ce que na Lubumbashi, Toyebika hôpital Sendwe, Toyebi stade Sendwe, mais Motoye Moko Ayebanité. Pourquoi? Parce que Mboka Nabiso, Tozali na culture wanate ya ko honorer
basalaki makambo minene na mboka oyo. Donc Jason Sendo aza moko ya ba père de l'indépendance, moko ya ba oyo batiaki moboko ya mboko poto za lelo na bonsomi. Natalaki que bazalaki reconnu te na makambo même temps ba indépendance ezalaka wa tout le monde n'a même pas reconnaissance na batuana, même à titre même kotanga ba kombo na bango kaka. Tout le monde a kate yango na zoki likanisi na koma buko yo pona kolaksa. D'abord azalaki nani musalani na bundaki pe héritage ni na tikeli biso lelo pe na ndenge ni asukaki babomaki pona cause nationale, mais même na histoire na biso bana même bazotanga classe bayebi masolo wana te. Yanola biso ndeko Joël Kondo Jason Sendo pionnier ya indépendance azalaki nani et puis parcours politique na ezalaki ndenge nini? Jason Sendo, merci beaucoup. Abotami na Mwania na kati ya mboka Katanga na 1917. Comme bana nyonso na tango wana tangi bakelasi ya kozala assistant médical lake ya tangi na Yakusu azui nini diplôme na ya assistant médical et ko continuer pe na Léopoldville sima azongi na Katanga kosala. Donc azwa pe formation pastorale na école méthodiste ya Kanene. Donc place pe batangaka elongo na ndeko na ye Tchombe Moïse. Donc après wanande ayaki ko kota na makambo etali ya politique azalaki liboso na konakati elongo na ba Tchombe. Metanga moni mabongisi au konakati komaki nango c'était vraiment de viser sécessionniste, moi séparatiste ko séparer ba Katangé na ba tribu mususu lokola ba Kasayen lokola ba Chokwe ya boyaki ale yango abendanaki basali balubakati na cartel oyo ezalaki ko englober ba Chokwe ya Angola ya Rhodésie na ya Congo. Donc Konakate ezalaki parti oyo esangisaki ba Katangé nyoso. Konakate dans un premier temps, beaucoup de gens ne le comprennent pas, c'était le plus grand parti oyo avant indépendance ba Congolais basalaki. Mais na avant pas indépendance ezalaki na parti moko oyo ya ba belge donc ba colon oya Katanga basalaka bazali ko bengango Union Katangaise ezalaki ekambamaki na ndeko Gavage Achille azaki pena raciste séparatiste bazaki na besoin Katanga ezala état mususu yango moni tango konakate salemi Achille Gavage na ba colon mususu baki na mbongo ebele balingaki ba influencer Tchombe amema sikoyo Katanga elongwa na République démocratique du Congo yango ba sende baboyaki yango même bomati sende ndenga kufela pour aboyaki que Katanga elongwa na Congo alobaki faut l'entendre donc tokokufa pona mboko batikela biso bakoko na biso. Vision politique na ezaki nini pour la République démocratique du Congo? Vision politique de Jason Sendo na commune à Mukanda, c'était un nationaliste. Il voyait les Katanga grands dans un Congo grand. Yango moni tangu sécession salami na le 11 juillet 1960, 11 jours kaka après indépendance, Jason Sendo abundi si, c'est-à-dire même les Kenaye Jonas babomaye na Katanga kuna babomaye vif balongola misu pour babiaza ndeko ya Sendo pour Sendo aboya ki sécession tant que sous comme ça na yo mikanda et c'était bien organisé. Tchombe avait tout et même ba belge na livre na commis ba tendela même Sendo et ba télégramme pour na webisa yaka poste ya vice-président to PCO to limito peso bandaku to peso po okota ya lobaki sokinga na zuwa ne bongo ba congolais misusu ba ozwanini ba biba wana baza ba senzi abisoki baza ba senzi ngape na za musenzi na osala ngote tala il militait pour la unité ya République démocratique du Congo et il était vraiment c'est-à-dire abunda pour Katanga au lelo. Ce que lelo bazana ba bâtisseur ya Katanga lelo au lelo tozo komona Katanga na kati ya Congo ezaba sende wana. Yango Mobutu a déclaré qu'il est héros national au même titre que Lumumba. Et Lobela Biso rencontre naïe na ba leader d'opinion à l'époque totanga Kasavubu, totangi Lumumba, ou Tchombe, totangi pe Kondo
Ngulu Bangapongo asili kotika biso totangi pe Antoine Gizenga oyo bazali ba figure emblématique ya bandeko bato oyo babunda pour la liberté ya République démocratique du Congo ndenge sikolo ba rencontre na ye na ba leader d'opinion ya époque ezaki boni omoni lelo en tout cas moto mon côté akoki ko contredire ngai so na lobi Katanga ezaki na batomi balé autant bazalo la Katanga bazale komona ezalaki Moïse Tshombe na Jason Sendwe ba grand leader oya Katanga sikoyo tango totali na Léopoldville ezaki pe na batu soko lobi Kasavubu c'était un grand leader aussi na Bako bango na ba papa na biso banzezalandu batuana mais tozotanga bato yo Gaston Dindo Gaston Diomi wana Diomi Gaston Diomi et na ba papa mpete pesa na ba papa msusu bato bazotanga bango te voilà pourquoi même il faut vraiment pour raison d'histoire mémoire d'histoire to la musa na komisi nzambe que yokutu nangai tozaba to botami bambule belesima ya makambo mais yoza na mayele na likanisi ya kokundola nini nzambe bena pambolo zomo na penza ke Moulio Monsanto a pesio avance na bateau ya âge na yo et nzamba pambolo po eloko zo sale kende liboso tangu ekomaki ba mouvement ya koluka koza indépendance ba province nyonso zaki na ba leader na bango puissant de na lobi Abako zaki Congo central Moboko Bandundu Antoine Gizenga nandeko Kamitatu Cléopas pour Sokolandi province ya Léopoldville na tango wana na Bandundu zaika ka province moko yango moni même dans les temps nanu azalaka gouverneur ya province wana Kamitatu et na Équateur ezaki ba papa Ngulu na papa na biso oyo Bomboko maintenant oyo mususu na papa Iléo na te papa mususu oyo azalaki challenger tant basalaki élection nanu aganyaki papa oyo nani président ya Puna c'est qui encore Bolikango Jean papa wana maintenant balumumba pe pai siko tango komi basangana Jason Sendwe azalaki na clivage wana na bato nyoso wana bango nyoso bayebanaki et na Antoine Gizenga na Lumumba na Kasavubu bazalaki na boyokani moko penza malamu et même tango ezalaki question basala l'élection générale Jason Sendwe ayambaka na ndaku na ye Kasavubu ndalalaki kuna j'ai écrit cela mais Lumumba ayaki nde kolia donc basalaki pour basala l'élection na bango basalaki bongo o musola lipa ya Tshombe o mususu ala lipa ya Sendwe donc pour dire seulement que c'était des grands amis et plus tard tango Lumumba kokufa idée ya kosala palu eza ba Sendwe et longo na ba papa Gizenga de bazwaki idée wana soko tali même na texte constitutif ya Palu au mona ba cofondateur Sendwe pas en akati parce que za bateau bazaki parmi bateau bazaki idée ya ko kela ozali parti wana donc baza baninga pour na papa Ngulu il faut pas que bossa na te que na ba travaux ya table ronde parce que na zu meza temps ya ko tanga makambo wana mingi ba intervention alors na ba intervention surtout pour la nationalité. Je me rappelle, si ma mémoire est bonne, la séance il y a 19 janvier 1960, tant que je la plénière sur question de nationalité, il y a des Congolais qui ont voté dans l'élection en général, Sendwe na papa Ngulu, bon ba lobi teto kene musikate. Lokola na ba élection et salama qui a liboso, to sala déjà recensement. Bateau bazali na droit de vote, bazalaka na droit de vote pour na voter et parler biso sous na bataille ko lekani. Donc c'est pour dire c'était vraiment un papa na scène de bazalaki baninga makasi. Ozali mieux placé pour nous expliquer les nationalités oyo
aussi kolobela awa lelo débat ezali makasi autour ya nationalité ya Banyamulenge. Est-ce que ozali na image vision nini ba leader wana bazalaki nango par rapport à Banyamulenge? Est-ce que Banyamulenge na époque wana pe bazaki ba congolais ou bien nationalité na baye kozongo na sima après avoir koleka ya ba papa Janson Sendwe ya ba papa Kasavubu ya ba papa Lumumba par rapport à ouvrage na est-ce que ça qui a vision ya nationalité Banyamulenge bango balobela ki yango nini ndenge nini? En tout cas au beti penza c'était na eloko pe na lobeli na kati ya mukanda oyo livre oyo wana ya plaidoyer pour un héros méconnu en RDC, Janson Sendwe. Na page moko wana nazo lobela nini. Na tie même lettre oyo ba étudiant rwandais batindaki na conférence à table ronde. Mutatanga yango eza papa Bolikango. Na kati ya lettre wana parce que les archives sont là. Il n'avait pas la nationalité congolaise. Balbi, Bobo Sanate, tant que la sort ya Congo. Il faut écouter. L'histoire est faite pour être. Bachanjaka histoire. Bachanjaka l'histoire. Puis l'on a zolba on est na combien ngote. Na kuti yango. Soko ke na musée ya musée national. Ya Tervuren kuna na Belgique. Au kutango, eza lettre. Ba étudiant rwandais au bazaki na Belgique. Ba komi mukanda balobi ndenge oyo bino bozo sala makambo po Congo ezo indépendance bo bossa na bisoté ba étudiant rwandais pe balobi loko moko est important balobi bo bossa na te lien suprême international d'échange o eza entre ba pays o mibale Congo na Rwanda balobi ki nationalité te balobi la ki les kambo ya mabele te balobi lien d'échange. Échange culturel. Oui, c'était un lien d'échange. On est libre-échange, on est Mobutu qui a CPGL, ndenge peto mona qui les marchés communs à Poto, Luxembourg, au Bamboko na vendre na moni, Belgique, na Hollande na Luxembourg, Benelux, baza na libre-échange. Et ça qui est idée au wana. Ce qui bat wana, babi, et puis ce qui est bien, et ça, la lettre wana, je pense que okozwa tango o sengeli o la kisabatu batanga mukanda wana balobi boye bobo sanate lien o ezo existé depuis 50 ans voilà tous en 1960 il y avait déjà un lien il faisait allusion na makambo déjà o salama ke bazalaki ensemble ezate bazaki na nationalité ke Banyamulenge bazalaki ba congolais non c'est des rwandais mais basengi liaison culturelle etikala na ba père indépendant mais makambo bat baye bien côté ndeko Joël ndenge nini makambo boye obombela batu malgré to kosenga na batu bazali ko landa biso bo landa ouvrage oyo bo tanga ouvrage o malamu parce que ezali na ba secret makasi oyo bandeko lelo tozali ko se poser ba question belé ba réponse ezali na kati livre on ndeko continuer mais papa Dadi science est la science. La science, on 1 plus 1 et puis c'est mi balé. Donc, et ça m'a camboyo, nazo kokelate, et balobi bango moko. Ce qui bao wana, bato basenga ki wana, tango wana babi liya wana ezali ko salema, ezali 50 ans. Lelo ça fait combien d'états? Donc plus de 100 ans. Bato wana bakufa, par quel miracle bana oyo bango baboti après 100 ans, ce qui combien? Balo bakebaki na nationalité congolaise. Bazo senga na minduki. Non. Omoni na groupe d'études na biso. Tolobaki problème ya nationalité ya Congo. Soki tolingi tozulango ba solution. Esengeli yango to sala même ba démarche depuis longtemps et pas ya Mokonzi Mboka, papa Félix Oyo penza to ndimi vraiment que na ba ouverture azo pesa biso makambo ko salima na mando ezo ko banda po temps penza donc mandat ozo yeza mandat penza na banzi yo akosala makambo ndenge sengeli po o wana azaki na ba même penza ezalaki malamu te boyebi ni bandeli mais na ba promesse otozui tozo senga réunion moko internationale salima
Belgique Azalawana, Rwanda, Congo et ONU. Mais et ça dialogue au régime actuel bazali ko refuser contre le Rwanda. Mais bino lelo bozali ko senga rencontre wana internationale et salama. Bande ko M23 bazali ko senga que dialogue et salama au régime bazali ko refuser. Non, tozolo ba dialogue te ya ko yoka ba desiderata ya bato. Mais tozolo ba dialogue conférence internationale chapeautée par l'ONU. Oh, toloba makambo la vérité. Mutuni na mema Rwanda ayana Congo ndengeni. Belgique. Bapesi Belgique mandat international. Azwa Rwanda. Lokola azalaki colonisateur ya Congo. Administrateur na bango général. Asalinini azui mandat na bango bazaki wana akoti yango kaka sima ya Congo yango bakome koloba administrateur général ya Rwanda. Congo, Rwanda, Urundi. Mais aya ebisa biso bato wana bayaki na nationalité nini? Biso peto lakisa ba auto za nango. Et wana nyo salamaki après guerre mondiale Oui. Allemagne ko perdre ba colonie na e yango wana ba Belge bazwaki yango. Ba Belge no ba pesaki bango mandat international na ONU. Na nini papa makambo zebele soki lelo to sali conférence wana bo mona makambo nyonso yo pour communauté internationale ba comprendre que Congo ezaka moko indivisible. Ndeko tozali kolanda yo na bokebi kobeta lisolo ya nkondo chanson ya indépendance ya mboka na biso kasi héritage allégué na génération d'aujourd'hui. Na base héritage ya Kondo nga nazoloba ntango mosusu mpo naza petit fils na ye mais mingi ntango nalobaka yango nalobaka lokola mutu nyonso oyo atangi makambo ya Congo sendwe atiki makambo minene nake kaka na héritage moko lelo na banda na moko bato nyonso babengaka ye soldat du peuple. Soldat du peuple ezalaki nde Soldat du peuple babengaka musée babande kobenga musée soldat du peuple. Auti pa ya nani auti pa ya sendwe sendwe baza kobenga ye kitotwa marteau soka lobi likambo babi sendwe wanena donc par baluba sendwe alobi. C'est lui qui a donné apesi idéologie naba Laurent Désiré Kabila. Regardez la biographie de Laurent Désiré Kabila, vous verrez que les Abano Sendwe a encadré. Les Azagi chargé la jeunesse à Balubakat. Et idéologie, il y a les Bosso au Yazui pour changer l'histoire, il y a ma combat politique, et ça Sendwe. Donc c'est une fierté de voir que courant politique au Sendwe Azaki Nango, jeune au Balandaki, Moko Nabango, amemelaki biso ndenge tomoni makambo et pas ya musée à part wana le nationalisme parce qu'azaki mutoyo azaki na nationalisme makasi c'était un grand ami ya Lumumba, c'était un grand nationaliste et nationalisme wana tozomona ngo ndenge nini lelo eza na niveau ya Katanga malheureusement tant musu bato musu so mo lelo na Katanga to bundaka toujours ti nati que Katanga kozalaka jamais indépendant. Les idées dans Sendwe. Majorité ya bakatangé oyo bazobo ya même fédéralisme eza imprégné na idée ya Sendwe parce que Sendwe aza oyo a lingi pe alingaki lelo Katanga etikala kaka na kati ya Congo et to bundaka kaka biso nyonso de génération en génération pour Katanga ezalaka na kati ya Congo. Katanga ezalaka na kati ya Congo otangi Kondo musée Laurent Désiré Kabila azalaki bongo moko ya bato oyo Janson Sendwe encadraki kasi na parcours ya bandeko ya AFDEL ndenge baye na mboka Congo basali est-ce que baportaki combat en avant-plan pour être développement ya Congo salama to bazalaki dévier na combat ya Janson Sendwe? Bon, moi je pense que makambu neti AFDL bon nazawa na penza papa te pona le bama comme basalaki mais je pense qu'il y a eu des déviations par rapport à certaines choses que je ne maîtrise pas.
Je sais que c'est qui rébellion, mais Jason Moussa Sendwe la rébellion. n'était pas pour la rébellion, pour Bakufa. Jason Sendwe, même Ndenga Koufela, je vous parle, pardon, mais c'est les journalistes avec pincement au cœur. Jason Sendwe m'a boumé le colaniama. Azagi na moyen au Kima. Bah, vieux, bah, ça qu'il y a ONU, habité. Je vais mourir avec le peuple. Il est retourné. Il est retourné. Donc c'est... Moi je pense que même quand on parle d'un héros, j'ai dit ça dans ces livres, c'est qui un héros? C'est qui un martyr? C'est celui qui accepte de mourir pour une cause. Et c'est de Bazaba martyr, c'est de Bazaba héros. Mobutu a reconnu ça qui est, mais je pense que tous les régimes, Oyeye, et surtout il y a Papa Fachi, et vous reconnaître. Et nous sommes en train de faire des démarches pour qu'il soit reconnu à ce titre-là, et les démarches vont bon train. Cet homme politique oublié par les Congolais représente quoi? Nami sur les Congolais en général et à Katanga en particulier. Nami sur les Congolais en général, j'ai parlé dans les livres d'un papa qui est décédé déjà, Papa Mpia. Charles Azaki Mutuya Maïndombe. Azaki ça na poste. Mais Azaki Kosala na Katanga na l'année 60. Père son âme pour Tosola qui m'a cambonaï, tant Azaki diplomate na biso na ambassade na biso na Belgique. Alobi na ngai Sendwe azalaki na vision nationaliste makasi. Abi ko mona ye tribaliste te. Papa Kalonji di Tonga. Albert au père son âme. Tokutana na ye par binanga Sendwe azalaki mutu mususu. Sendwe, c'est-à-dire c'était un nationaliste. Un moment même Bakatangé Bazolu ko bundana ba Kassayen. Mais lui prenait la position. Bakalonji Mutambaye. Bazaki Longonaye. Il prenait la part. Pour Alinga qui te basala ke Katanga, Ezala, Kaka Bakatangé. Donc je pense, pour na Koloba, na ba Congolais en général, ils voient à cet homme-là un bâtisseur du Katanga. Mais les lots Katanga, ils allaient bongo diviser la problématique du tribalisme. Tout le monde a des ordres des écossais, ma parti politique actuel et comme ma division entre les peuples katangais. Bino bozali ko ça nini pour relever des défis. Moi je pense qu'il y a un principe général en politique qui dit divide ad regnandum, diviser pour bien régner, c'est l'arme des politiciens. Ils doivent diviser le peuple pour régner, c'est ce qui se passe. Mais nous sommes d'avis que l'unité, Oyo, Sendwe, Pronaki, Bangona, Ndekona, Nyoso, on continue toujours à senga unité, on a pour la Katanga et nous allons toujours brandir la bannière de l'unité du Katanga. Et quelle a été sa fin? Vous avez parlé de sa mort ici tantôt, mais expliquez Bissot, Liwan a intervenu. Maintenant, dans ce livre, je suis en train de donner 3 pistes pour parler de la mort de Jason Sendwe. Il y a une piste, il y a des bosso, nakobengango politique, piste ami balé nakobengango familial entre guillemets, donc il y a famille politique naye, na piste mususu nako loba piste il y a entre guillemets armée nationale congolaise. Tout total, il y a Oyali Bosso, piste politique, Sendwe, gouvernement central. Et Zala qui a besoin d'aller pour Katanga et Zala, toujours na Congo. Il y a un moni tango Lumumba Azui, Abimi Premier ministre, Lumumba étant majoritaire. Dans le gouvernement, il y a Liboso, Achaki Sendwe, commissaire extraordinaire chargé du Katanga. Puis il ça qui est portefeuille mi balé na Balubakat. Il y a ministère de la justice, il y a ça qui est na Mwamba Rémi,
P na ministère à finance bango bazwa ki vice ministère oyo ya pesa ki na Fortunat Numbi. Pourquoi basalaki bongo? Ezalaki po bayebaki ke Katanga ezalaki parce que Katanga 70% d'exportation au Congo ezako sala plus en bongo ezako utana Katanga. Donc tangu Tshombe aye ko sala sécession muto yo ko sala contrepoids ezalaki ka Sendwe. Yango moni gouvernement central et musaki mingi na Sendwe de manière ba récupérer Katanga. Et heureusement aussi, en 62, c'est ce ici là qui, avec l'appui, il y a scène de Wana, il y a mon côté na bande konaye. Mais les Kambu, on a le bi, na point wana zanini, tangu Tshombe aye, c'est de la politique, il y a gouvernement central, bah comment il y a une idée que tous on a besoin de Tshombe plus que Sendwe. Ça, il faut que le dise. Hein? Bon, on a parlé de Mbabasi Bakoufi. Alors, comment on peut faire pour Mukolo Oyo, Bazoko Zoanzoto, il y a le Mumba, pour Batinda Yango na Katanga, Tshombe a Senga Bango. Dans un livre, wana Mukolo Molingi na Kolak Sabino, a Tchambawe. Abina a besoin, na Katia Batouana, on a des comptes à rendre avec lui. La personne qui était son ami, mais qui est comme un ennemi. Comme il y a des bagages dans le Pango, dans le Lubumbashi, dans l'avenue Kakontoé, bazagi ba voisin, bazagi pe baninga batanga na kanene mais politique kabula bango. Bazagi bango no so méthodiste. Église moko, mais politique de kabula bango et basenga ki Sendwe. Ceux qui bachaka Sendwe na kati ya avion wana ndipo baboma Sendwe na Katanga mais mutaboya keza bomboko habité bomboko teli quand même lui non le lot ko ko sala bo était pour Sendwe a été d'une grande utilité pour nous. Deuxième piste eza ndenge na lobby piste ya ba jeune ya balubakati Laurent Désiré Kabila, Ildefonse Masengo, Roger Kabulo, Oyo Bouni, Kabulo Wakabulo, Yanaye, grand frère Nabango, Azalaka, directeur de cabinet à Sendwe. Mais c'était des jeunes. Natangi Naba Makomi, Oyo, na musée ya Belgique, Kuna, interview Basagi Bango Balobi, Wana na 68, Sendwe Sakoufi na 64, Babi, to Salaka Bongo Potomonaki, Sendwe, il y a une position, il y a gouvernement central, biso Rolinga, Katanga échangé Makambo. Alors, les séparatistes. Balinga qui, ils ont jeune Mogoboy, Monique, il faut tout longo là, vieux. Et Moutazaki qui incarné vieux, si vous voulez, c'était Sendwe. Et là, ils ont le col, dans le BP, yango na Kacha Mokando yo, dans le béni local là, Brutus na César. Donc Brutus ça qui César coup d'état, César le bi tout koko filimi. C'est-à-dire, yo pe moi en angai. Donc, bango pe, parce que ça l'insurrection mi balé. Na mois ya mai, na juin. Mais il y a juin de, il y a APL. APL, Ezaki, Armée populaire de la libération, dirigée par qui? Par Soumialo Gaston et Laurent Désiré Kabila. Mais, tant que la deuxième insurrection, on a musée Yazalakate. Ildefonse Masengo bango nyonso bazaki yango wana ntango babomi Sendwe na insurrection ya liboso babomaye peuple bayi kobimisa Sendwe yango babomaka baninga na bango na deuxième nde baye baboma Sendwe lokola mbwa le 19 juin 1964 baye ntango bakoti Sendwe alobi non nga na okende na calme bango omoni abite nga na okende na calme bango azug mégaphone bato même ya oni babisité et c'est baby kuna kima quoi ko kima na habité ceux qui font na kufa tellement kufa le quoi mobile hein Sendwe. Et quand je vois ça je suis fier de lui. En quelque sorte la mort ya Mayele na Kanchachi. Mayele a signé qui ko calmer ba soldat d'esprit et il a été abattu. Il y a tellement na mégaphone na ebisi bango. Et la dernière parole que Sendwe a dite c'est na soyez la lobby
Bozolo boza bata mulele, mulele ni dugu yango. Donc mulele ande konanga, Lumumba ande konanga, na sala pepo na Lumumba, la gouvernance centrale. Donc bo se calmer tout solo là. Tant que Zolo Baka tomboli pese aki Ngambe c'était un homme imposant. Moko wana a beti machette, ma beti ma ça c'est bout portant. Photo ezawana ba alala makile zotanga. Donc sa mort était due il y a koluka unité à Katanga contre les séparatistes. Oui, lui il voulait toujours que le Congo reste. On dit papa lokola bengulu bazaye koluba que Sendwe c'est vraiment azaki nationaliste. Il ne voyait pas seulement les Katanga grands, mais il voyait un Katanga grand dans un Congo très grand. Par rapport à certaines personnes aujourd'hui qui veulent voir un Katanga plus grand que le Congo. C'est ce que nous ne voulons pas. Ndeko Joël, tu sais que l'andayo nabokebi bandeko balandi magazine Loba Bosolo vraiment li solo et continue en pleurs mosusu pambate ba révélation ezali ko bima biso ba congolais belé to ebima solo te kasi tu sali ko yokango à travers émission Loba Bosolo ndeko Janson Sendwe akufi en 1964 accueilli ba régime Salami régime ya Mobutu ye régime ya Mzee Laurent Désiré Kabila ye régime ya Joseph Kabila ye les deux ozali na régime ya Fachi Beton. Kasi lelo yo tokoki koloba nini nini bino bozali kosala bino ba petit fils bino bozali ko incarner pouvoir politique oya Janson Sendwe bozali kosala pona ko perpétuer combat na vision politique na ye pona RDC nini bozali kosala na banza na yebisi yo makambo nyoso tozo mener comme ma démarche et peut-être awa liboso ya ba écran to ko le bangote mais tout ça penza introduit na sillage ya mokonzi mboka pour to mema oezali soutien na biso pe apport na biso de manière que histoire ya mboka na partie au wana ezala penza reconnu penza. Donc esengeli yango tozo mema to ebi que zone d'ombre ezebele ezala vraiment éclairé. Les photos expliquer biloko mususu clairement parce que bazan bato yo na bamboka mususu ba pionnier baza reconnu même rémunéré. Donc to bandi na bonne foi et bonne volonté il y a mokonzi mboka mwana mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi o biso to lo bâti ko que téléchargement en cours donc Moussa laissé Nantes doit continuer tozo sengaye tozo sape la démarche pour vraiment na mboka et na rubrique moko yebani que ça c'est une rubrique réservée à la rémunération des pionniers de l'indépendance parce qu'ils le méritent na mboka mususu na ba France na ba Belgique baza reconnu bongo donc l'autre peut tozo senga bato yebi que na mando zoya makambo yo tozo senga salima penza yango wana ekosalema pe po mais bino bokosala ndenge nini mpona komema vision wana musika bozali na structure bozali ko s'engager ndenge nini mpona komema vision ya politique ya Janson Sendwe plus haut na sepeli ne loko moko mais malheureusement papa na biso donc koko na biso oyo azalaki wana lokola fédérateur ya ba biso bana nyonso ba koko ya ba pionnier de l'indépendance papa Ngulu azaki na ba vision ebele ya malamu mais ndenge lelo pe akei nzambe azaka ka souverain tokotika na biso nyonso déjà na ba structure ezo salema ponga na yeba kite ba structure wana lelo grâce kaka ya ndenge lelo pe tokotani na émission oyo ya bosolo na kati ya makambo ya Congo vraiment toko continuer comme ça là que makambo to ça nango besoin ba desiderata o esengeli et ça la mapenzi à la structure moko rubrique moko na niveau national na ba finance ya état ba reconnaître que il y a une rubrique de rémunération ya ba bunda et ils a fixé avec un barème et tikala libela c'est ce que nous allons se battre vraiment pour na esalema na mando yozoko banda le régime ya Félix ezali tozo kende 4e année yango tozali tozo poussa na pona élection mais selon yo est-ce que gestion actuelle ya pays ils correspondent à la vision ya Janson Sendwe vision ya Lumumba
vision ya Kasavubu, vision ya Kondo, Papa Ngulu asidi ko tika biso, vision ya ba père indépendance ba bundela pona mboka. Est-ce que régime oyo ils ko correspondre na vision wana? Oyebi otuni motuna ya malamu nga na yebisaka bato toujours boye. Batuna ka mutu bilan pona tango na misala o asali. Oyebi na mboko ya biso. Oye na mboko yo et vivre 32 ans ya pillage. Oye na mboko yo et vivre 32 ans ya dictature, ya loi de la jungle. Obakisi na slikolo na yango ba mibu soki 18 ya makambo bino boyebi moto moko te akweko ya abanda mbala moko boloba que asali boye. Toyebi biso nyonso na bandeli. Quelqu'un qui n'avait pas de majorité, quelqu'un qui n'avait même pas de majorité, bomonaki ba nungu et salamaki. Moi je pense que la volonté y est, la bonne foi y est, mais totika nde tolbi misala no nisilite totika mobu ba mando zo ya mibale nde to mona penda to ko juger mutu. Ponga tuka mutu da 32 plus 18 eza combien goutou? 50 ans déjà. 50 ans. Donc les autres là que okuti 50 ans ya babuka. Ata soko yo bando sala batu ba ondimate. Mais to pesa attend. Yango na bi deuxième mi-temps. Tout à l'heure qu'on a deuxième mi-temps. Téléchargement deuxième mi-temps cassé. Téléchargement en cours papa. Entre-temps, ba observateur il y a politique nationale et internationale au Balanda Kama et politique à République démocratique du Congo basali ko observer plusieurs situations mauvaises au sein du régime ou surtout sa gestion où ils allaient gangréner la corruption et tout makamno surtout ils allaient ko sala malamu te balobi était régime où ils allaient mieux placer te ya ko sala deuxième mandat. Est-ce que pour nayo population esengeli a renouveler mandat ya régime ya Fachi to a sanctionné bango? Question suka. Oyebi eloko moko na koloba malheureusement moto yozaki kozane mingi Papa Ngulu soka zalaki alingaka ya lolayo omoni tango même tozo indépendance parce que lelo foto loba makambo ngana tant tozo indépendance bilan ya ba papa na biso donc bazui gestion ya mboka oyebi que même de l'extérieur parce que zalaki négatif. Je te dis la vérité. Pourquoi? Parce que c'était brusque. Oui, Bazaki préparé. Bazaki baloba. Moni en préparation wana. Papa Ngula bazaki kolobango. Elingo lobani. Est-ce que muto ya ye bazui règne à pouvoir na ba condition ni condition aux la majorité te. Condition oyo aux la signature presque te. Ngana koloba na basuka suka awa nde tokomona moi kozwa moi forme et na forme en tant que tozozwa c'est normal. Est-ce que naebi Kondo Mobutu pour besoin tokoli na tant Mobutu alobaki le président fondateur n'est pas un magicien mais avec l'appui de tout son peuple il peut tout peut saka mokonzi ya mboka appui na biso. C'est comme ça qu'il pourra tout. Moi, je pense que c'est ce que je peux dire, même répondre à ce que les Occidentaux sont en train d'annoncer. Tout peut s'agarrer appui total dans le deuxième mandat. Et message par rapport à Baïbalandio, par rapport à la vision à téléchargement, qu'est-ce que vous préparez pour la réélection? Il y a Félix Tshisekedi. Dans téléchargement en cours. Il faut télécharger le code. Donc, beaucoup changer le côté pour. Il faut télécharger ici là. Donc, tout c'est la carte télécharger ici là. En 2028, tout le monde donc pour dire que tout renouveler confiance dans le chef de l'État. Moi, Namboka, l'autre monde na makambo comme l'agresseur qu'on n'a jamais nommé. Tout ça va tout papa. L'agresseur qui nous a toujours agressé à l'est, même dans le Parlement, depuis des années, batanga qui était le lo ba ONU. Tout. Bazotanga ngo nommément boye.
mais ton dit m'a rappelé bateau papa télécharger mes en cours misala et c'est non te wana za ba misala moko ba misala zo l'exa que to continuer téléchargement dès 2028 makambo simba vraiment to kende ko s'enrôler massivement pour to yeba ko pesa oyezali ba vote na biso et za droit civique ya mutu nyonso na ma pondami na 2023 bozo banga ba candidat mususu te ba ye ba candidat aussi ba s'annoncer déjà contre Félix Tshisekedi te babi bakokola biso babi nzeto ebetela kake tobanga likolo yinda te tosi totyaki omoni moto nano akete afingaka moto ya bandi okende yo mpe yaka ti bandi okende okoma mpe wana eza kaka maloba oyo ya suka na kokoloba. Merci beaucoup ndeko Joël Sendwe na rappelé na bayi bauti kolanda entretien oyo ezaki vraiment très important boyeba histoire ya mboka na biso histoire ya bayi oyo babundela République démocratique du Congo toyambaki mpona bino mwana mboka Joël Sendwe azali petit-fils ya Jason Sendwe oyo boyokaka boulevard Sendwe ezaka kombo ya pamba te ezali kombo ya moko ya bato oyo babundela mboka oyo mpona fondation ya état congolais na kati ya baye oyo nyonso tu bazalaki babundaki bakendaki table ronde ndeko Jason Sendwe il faisait aussi partie. Merci na bino bozalaki ebele bolandi biso na Donja Télévision, bolandi biso na BRT Télévision, na Canal K Télévision, sans oublier TV officiel, wapesika bolanda biso na YouTube, botika la malamu soki bosepe une émission oyo bopesa merci na Eboka Style.